Qui n'a acheté le poulet pour que vous les amis. Comme ça, tu es coréen, Où sont les corbières? Combien les actes? Et je mets la 10 millions. Maman. La voiture de... C'est bon, oui, ça peut entrer. Oui, ça va. La voiture de... C'est vous que j'ai et le tour qu'on a fait, il y a beaucoup de choses. Ah, oui, là, c'est facile. C'est comment on est Quand tu as la DHL, c'est quand tu as la DHL, tu vas Elengia Congo TV, Steve Labe Chumuta, Elengia Congo TV Fitis, Elengia Congo TV, Sibé Piana, Yoana, Adolphe. C'est bon. Là, il y a ma mère. C'est ça. C'est ça. Ah! Bonjour. Bah, trop, hein? Ouais, faut prendre le temps. Ce qui est important d'être là. Ah, d'accord. Quand tu filmes bien, moi, ah, non. Maniata. Maniata, triste. Tout le monde est inconsolable ici. C'est triste. C'est vraiment triste. Vivre un tel événement. C'est compliqué, 50 millions.
Aya ma mère. C'est ça. Ah. Tout le monde est inconsolable ici. C'est triste. C'est vraiment triste. Vivre un tel événement. C'est compliqué. Quand il y a présent la biso à Bomoko, à Babater, donc c'est bien maintenant Manata. Nous avons beaucoup de monde qui parce que ça nous tourne dans ma ligne. Donc de la première mère que nous avons grand frère, on a la famille, la Winnie Ram. Donc nous avons la question de comme le roi fait. Nous avons mettre nous. Donc mes condoléances na la famille maison même on va te présenter les condoléances à papa Sori Bin Adam parce que yende mdana pas si koleka ya koleka. Il doit sauter. Les professeurs. Voilà. Lélo déjà sorti encore il y a d'horizon. Rapatriement du corps il y a de l'aéroport pour tous encore en Calais. Mais condoléances à famille voilà, il faut sauter. Mais tenu de l'escicatène. de la part. Ouais. C'est ça la vie là. Ouais. Mettez un mot pour la Séguin. On a qui m'a la vino. Les lois tirées du saut, rapatriement du corps des allélos. Éviter en fait, où est rançon. Avec de la part à Marambo. Ça m'attend aux autres. Nous avons un terre. Ceux qui tout là, comme ça déjà, tous les longs, il y a encore. Un programme de sauter là, les autres comme là. Surtout le mouet, tout le cinquantenaire, tout ce qui est de tout le programme, il y a lobby, tout ce qui est vendredi, vers mon frère, puis samedi les enterrements. Attends la pause, partout Salem. L'Angola, Badbazol est là. À Paris, dans elle, presque, attends les apparts. Nous sommes peut-être dans un système là, biso. J'ai mon compte au fond là, qui est la lingo à biso maison. Lorraine. Passé. Voilà. Mais maintenant, déjà, un bon souvenir pour un déconnard Séguin, s'il faut raisonner bien, au témoigner aussi, les gros amis témoigner bien pour un déconnard Séguin mignon. Maniata. Un agri social. Là, il a bien donné. On se n'a pas dit qu'on a raisonné. On a toujours vendu. Zo solo là. Solo qu'on a donné. Il y a un ninja. Au monité qu'il fallait. Donc, on a vu ça comme on a vendu tout le monde. Donc, les photos, c'est ça, les camerounais, la photo, c'est bon. Yo salaboy. Yo salaboy, c'est ça, on peut savoir. Donc, nous sommes dans notre monde. En plus, nous sommes trop. On a que nous avons assez de temps. Donc, Capol, on a dit pire, Capol. Comme des pires, donc vous allez sous la Sokoda. Nous sommes toujours contre la boîte, parce que nous avons dit que c'est quand on a un problème, on a batterie, atika qui va mine là, on a bien Sami. Sami! On a bien Sami. C'est là que Sami a bien obételo na Sokoda. On a bongi sango, ça le fort. Artiste le roi. Donc on a mis qui tono tikaeti. Donc on a mis ça. Ah, émission de Salma. A bien qu'on connaît le roi. Ya kana yo. Alobi hein. On est pas jour.
oya suka tokutana na sege ezaka wana ezaka na sogoda kaka esaka nini kaka nebebaka ezaka na benka ye bisala rapide mbala moko ya kote kaka yebaka maka argent pas edemare kaka toseki wanga bisoki toyaki tongo olala abi ninja omoni te ka fo zalaka ok fona zalaka ko aza mpenza moto ya biso ezopesa pasi mokili oyo eza nzambe yango moni eloko tu na vie otyaka nzambe liboso bitumbi ekozala ndenge bafamille ndenge bacamarade mipepetaka ndenge eza boye mais soki oyebi nzambe te mon frère ezaka pasi yayebaki nzambe alingi te asouffrir akende opema ndenge akili mais bato bamesana kolia bato bamona bato bakoma lisumu fallait bango bakomaka ye mosusu ndenge bible elobi ke motu fo asalaka 120 jours 120 ans bango babeta ata ba 200 ans non namona nganga moko te donc omona bango banganga bango na basangani banganga bango okaka nganga na kufaki bakundaki ene toko nganga na bakomaka 200 te osa 50 ans namona na nte mais Denida façon ozoyisa biso c'est comme si c'est une mort eza spirituelle eza ya nzambe te façon ozolobela sololandi mpe na bieke mort moko naza image moko naza na bodomso asege nde tondonso eza ntina bakisa te koloba te jour mwana mai nano accident car ndenge ezwaki esengaki nini esengaki fo tolandela toyeba eza ndenge nini ndeko osi ba problème yo komona mpena motu aza na okese oyo ke papa chérie moko alingaki ye mingi yo banaomona mais eyo komona problème moko ndeko abandi avc aso ezalaki nzambe te eseki aza te nakoki même pas obeta so ozoko mais balongi te deuxième alandi lisusu lokolo nde boloba lokolo bakata reste à vérifier ezali makambo tatutani moko ebukani na kati ezoki eza nango normal mais esengi ke na ndenge papa chéri akokaki te babeti baporte efo mona mai alongo ake liwa esiko eza ba elo tozoloba mpenza tobeta basete fo tokangama na nzambe ofo elo eleki nzambe eza yo sambela yo ozalaka ya nzambe mpena yo mete ninja katin sportif baduo batio na monde aussi ya bambila ozali yo sambela oyebi nzambe nzambe te aregete fort Yves Millimètre est-ce que parle moko boye nga na ndo ovanda afutela na matonge na surtout ka boye okoma tilelo naza wana ona babilima te telo madame nanga puya makasi comment prophétesse tala na vie talaka ninja sika te na siko foluka sika te na wana euta wana wana mane otambola mosai na nzambe nazalaki mutu oyo sika te na yadi Jacques azobenga nga na kombo na ngai frère David wanga frère non nanga ezaka Edia Chupa David ninja eza surnom tozwi lisusu sika te na azwango mpena na kati sikona bozambe eza neti bato mosusu bakoma bafrère Abraham bafrère David Isaac ape na swati mutu mpena memanga sikoyo wanga nazala na sege leki na ngai amote motu ya machine topopite mama tobe ya machine corps ya présent na biso ya bomoko ya babatere donc sege mino manata nzambe aboma molimo nde na kila parce que aza moto nzambe alingai mingi donc nde natemina maître ninja boye grand frère nanga wana ya famille ya wenge na motu donc mingi aloba te so na oyo bekomi lokwa fete nde bokana maître ninja donc mes condoléances nanga na famille maison même on va te présenter mes condoléances na papa Chéri Bim Adam parce que yende butana pas si koleka ya kotuna nga ba question te pesa pas et na tuna kaka kakol lelo ndeko na biso sega atiki biso azaki nani pa na yo kabon azaki nyonso na vie nanga parce que ye eza ya ba wenge te ye eza ya bomwana
na kitambo bakoti ya bana mike tozokolaka bakupe basemble bamapapa yaza na vexas musike ngana na kibinda nkolo so biso na kibinda tozi 3 concerts nabengi segema sayaka yoke boke na groupe otokaboli donc après là tokomaka ya baguerre basiabani ya wenge maison mère na BCBG soko fingi segem na maison mère ngai musicien na chandeleuse na BCBG pe soki muta fininga ye segem à chandeleuse donc tozali pena bomoko pardon merci bon moni makamlenge ezoleka awa so toyebi totambola tokola biso mokili mobimba bamituka evandi mpona kokende même balobi ekoya 6h 7h biso tolongwa sikoyo toketela tovandi parce eza matanga na biso oyo akufi wana aza ndeko na biso donc mingimingi ya kolonga esa te courage na famille mobimba wenge BCBG koti mbula oyo bato ebele bandima te bakokota meme yo bajournaliste bandima ete bino beaucoup masa bino mosuku avandi azwi baproblème Francis Takonda tosika lelo nani Francis Takonda kofi biso lelo oyo mpenza ya journaliste donc voilà nzela eza biso nyonso papa na eloko ezosenga kaka toyeba kovanda na bato toyeba kolingana mo ya mbebo te ya mbebo eza mpenza yango te toninja video mo circulé maison mais en pleine intercession ezalaki circonstance nini emoni newa de la forêt d'abord aza mpe cerveau so otali bina bien tokende gauche droite otali pere na bango ye moko azalaka mosali ya nzambe ozwa mwasi na ye mosali ya nzambe oyo aza entouré na baserviteur soki olandi frère Patrice grand frère na ye mosali na nzambe mapata mwasi oyo alalaka na ye pembeni mosali na nzambe même yo demo mpona oya omona bitumba ezala mwa gauche à droite so otali azalaka na paster na biso walesa azala entre autres apporte malombe aza mpenza entouré na baserviteur donc moto akosa oyo par exemple nake likambo oyo tozolukela yango méthode ale malembe ndeni tokende yango ndeni tokomarche oyo ezala bien oyo ezina ye te donc oyo aza kosala nzambe yango alingaki ke jour wana akoki kokota mbula te sans ke oyebi asaleli yango na palais ya président obiangema akati babino non mais et pourtant bokese ebele mpe bazalaki wana atotanga eza te donc mutu azali na ndenge na ye donc oyo akoloba ezaki oyera aza na nzambe eza na mete ninja so abeti oka wani bungalo direct lelo nzoto Serge Zoya emo mes condoléances na grand prêtre de la forêt mokonzi ya bawenge ye moto arekrita baseguin en tout cas toza na matanga maso akufi azali moninga na nga depuis Diego Kao donc bana wenge bazala matanga notamment prise mon muketi ozoka grand prêtre on a grand prêtre te tuzana mwana jikwanza skit donc bana BCBG grand prêtre JB Piana voilà donc Weranson na babsek ya ndeko biso Serge Mignon mais Tiago c'est la famille Weranson donc je crois bien alors qu'il a déjà pour nako rapatrier corps ya ndeko biso voilà pas tout ça là abonimbisi ya trop moni toyaki na rep ya grand prêtre de la forêt en tout cas grand prêtre de la forêt Weranson akati na répétition mpo parce que alobi aza triste mpo parce que Serge aza mwana bango oyo bango bakolisi na okese na ndeko na ye JB Piana
nande kone Didier Marcela nande kone Ale Makaba donc c'est gars en moi na BCBG ya mo moni ça na souci ba mes condoléances na libota mobimba ya famille ya ba artiste musicien ya ba ndekone ba tourner et puis na ba président ya ba Wenge président Werason président Jibem Piana et puis ba grand frère Badolphe Dominguez na ba c'est le boula en tout cas liwa Seguin eza na on ndoto Dieu Fatou merci mingi na ba journaliste ne botika rabiso te tout le monde à chaque fois bolanda rabiso kaka donc était rapenga na monique était ceux qui bino pe ba journaliste ba réalisateur ba caméraman so bozana ba matanga bino pe tolanda rabino comme si bolimbisa biso tam susu biso sala moi ba manka na makambu na bino donc bolimbisa biso peut-être ezali kaka ba dis ba ndenge momona ba programme ba musique ça en tout cas et ça n'a pas pour Seguin tant papa n'a même mené à Koufara donc c'est là qui grand frère Piana Jibem Piana grand frère le roi de la forêt na Seguin baza bateau ba consolanga makasi nande bonanga santara de kuta donc ba consolanga ba vewaze ba kutolala bango donc bazaki ba assistance sociale et puis en même temps tipa naé place au foot na bon marché pour consoler nga pour ça la passe pour kabela nga ba bloc mususu a plein matin et mener ça la passe ouais mais tout le bas Seguin mignon da gina ni fa na yo Seguin mignon za camarade nanga oyo tango Wenge kufi Wenge 4x4 dernier concert oyo Wenge kufi vraiment et panzani ezalaki na San City na Mbinza Pigeon donc biso so fallait tomber ta fa Wenge alors si quoi fa tomber ta Seguin siko muto azwaki caisse claire à régler alors le biso caisse claire wana na ba pince ko ba petit nanga ya Doumé petit Issa abeta donc voilà si to kolina bango ensemble to kolina bango na mambo ya musique azama salanga lelo donc Seguin azama victorien bango tuna ba grand fond na ba lempela ba fond na ba lempela ba bourreau en tout cas ba victoria chaque fois Seguin soit yo talanga ara mbaka banzemba victoria donc banzemba na eto asala ngo kana rythmique ya victoria donc baza ba victoria donc bana Wenge baza ba victoria on moninga na kotika jamais bana Wenge et ça matanga na biso mais to sengina ba musicien nyonso bazala complication za na moto sole la Seguin ba maman ba papa ba yaya biso tu bana ba musicien mususu boyi bango ba yana matanga Seguin ba tiziana afirmer biso yaya batika au salir ba yana na Wenge banda Seguin kufi grand frère Pop Werason grand frère Pop Jibem Piana Baya Blaise Boula basolena aucun leader ya Wenge baboyi mutute batika au salir biso baluka ba best yaya baluka ba best baluka ba best pour parce que to ça na besoin na bangoto au moni normalement to sala kini au moni ma mususu bimi aw yo boye baté de la forêt Grand Poète a préparé le 15 février Arena Grand Paris. Donc de la forêt Grand Poète a préparé Arena Grand Paris le 15 février et tombé 11e anniversaire de disparition il y a Grand Frère Naye et Menea. Allez voilà, bato a clic basali clic. Le gros appel Wenge za na matanga ba kufel mwana ba on Seguin, yo mona ba bimisi ba actualité awa, ba mai kalamba ina ba dakumoda. Pour ba étouffer. Mona ba combattre clan Wenge. Pour ba étouffer le 15 février, il y a Grand Frère Pop de la forêt au Arbouk à Paris. Arena le 15 février et ça l'a tombé. Bah tout fait peine actualité à Seguin. Ndeni ne sanjete. Actualité de la forêt le 15 février avec 11e anniversaire, il y avait un questeur. Alors ça la bon manche, na moi na bango Seguin Koufi. Allez, libota sabondo ba senini ba créer makambu oya dakumuta ya depuis Diego Kao. Ba bimisi yango. Na makambu mai kalambai. Yango moni bolimbisa mai kalambai biso tout pour parce que dakumuta sa kenaye na mboka nzambe. Vous comprenez? Donc ba popo tout mai kalamba ba ki to limbisa ye. Et ça na ngoka dia beza bangote. Et ça libota za bondo mutu ba kreki ka po ba étouffer ba. To romo na pas Touziana invité spécial à Wera. Pas Touziana azali mwana suka ya libuma mama o abotelinga ba ya Wera ba ya Patrick tina ba ginkoi. OK. Wera son azali petit frère propre ya na ye kinkese remenea
na yane didi kinwani oyokaka ngo petit frère ngema Weranson le roi de la forêt est-ce que mopaya akoki kosomba zamba jamais mopaya akoki kosomba zamba donc Weranson nayebisi bino ke makambo na otomona lobi na répétition Michael Jackson akosa na préparation nayebisi ke donc bibis na filemo le 15 février donc Emener vous allez inviter Massa la monnaie au 5e Emener le 15 février jour Emener à Koufa 11e anniversaire il y a disparition Emener vous allez jour là débarquement avec plus de 700 000 personnes donc on a payé à Londres le délit Kunzinga donc Lopez Sambi avec Doda Mipingu Molongani naye et puis le mannequin prophétique certes Emmanuel Bolia papa Malala avec la Mercedes de la Boliandumba Malala avec mon épouse France Ngebe donc on a vu nos boutiques bientôt Malala malgré Johnny Mignongi c'est à Massa parce Hindou Sankara pas touché un petit frère il y a de la forêt Massa il y a Johnny Mignongi donc à bientôt Malala donc de la forêt grand partenaire on a le 15 février il y a pas Malala donc concert on est à la souka le rôle ama malala yango bana Turquie bana Grèce bakata déjà makolo bakendra déjà bisu ba sauter ba côté océan ba nager ba soit déjà ba place ba koma donc voilà merci donc on a sepeli à trop merci mingi bande konanga donc pour les libota na bino comprendre je la note de la forêt comme fatigué pour ça émotionné donc corps il y a moi na bango comme na ba minuit iné donc azana za bien tazama na l'aise ya akatina répétition donc merci à tout donc bien va salir bayana ngati ezala yana ngati bien na bo salir ezala Weranson bo salir ezala Blaise la Dolph mutumo aboite ba musicien baya donc tu ba musicien mbele que de jazz boya voilà si oba imana ki kosololo baya